discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tokolobela, gratuité, il y a école primaire, Ndengiboyebi, école économie gratuite. Na école primaire timwana asisa azwa ndenge na kisasa ezalaka certificat ya études primaires école ekomi ofele. Mais peuple congolais tolobite ke congolais nyoso tout heureusement que oyo bazali koyeba makambu président na biso bazali kosala bazali ebele na ba oyo mususu bazali kosala amnésique bazali kosala makambu nanko bazali mitema mabe bazali muke banda Congo na biso e banda Kasavubu, Mobutu, Mouzé Kabila, Kanambe, Tisikoyo, école ezala jamais gratuite. Mais président Oyo Aye, dans à peine 8 mois, école ekomi gratuite. Bino bokanisi mbongo tozanango, buluana banda kaleko salamate. Ekoyo ko salamanango atana Kanambe, mais volonté ezalaki te basala yango Kanambe kuta ko sala ngo te yekutu fo to kontaka yete parce que Kanambe atanga classe te azali bourrique ako linga te batu mususu batanga classe donc pona ye makamba kelasi à part ko yiba ezalaki ko compter il neti le côté panaye mais to betana nous c'était omoni peuple congolais bandinga nanga bandeko nangai to yeba eloko nini to lingi Tolobina batunyo sotout que balinga Félix Antoine Tshisekedi. Non, c'est pas ça. Mututu ba kritika kaye, mututu ba misusu balinga kaete, ata mwana nzambe kutu mutalinga kiye batunyo sotout balinga kiete. Mais to yeba makambo nini tolingi. Na ebite na école gratuite oyo na ndimite mutu aza congolais akoki kolobake zali eloko mabe. Donc nakanisi tout le monde est d'accord na makambo. Mais to monaki avant projet wane yaki président de la République a lobela ki ango na ba discours na etango azwaki bokonzi bato ba monaki on utilise ki après tango a lobi que 2019 rentrée scolaire 2019-2020 ekosalama après bato ba bandi polémique o ekosalama te eloko wana président lobaki ango po pamba ekokosala te mboka na biso Congo tozana mbongo te ekokosala te ba misusu ba komi koloba bon ekosala mais premier primaire deuxième primaire tina troisième c'est bon mais après quatrième primaire ba kofuta mais talanda kaka raisonnement ya congolais to komi boye pona nini congolais bandeko na ngai to komi boye pona nini est-ce que mutu o penza zali congolais akoyi kolinga penza ke makamba mboka na biso ebonga te jamais je pense pas que bateau bazoza la contre que makambambo kana biso bonga na ndimite que basali ba congolais comment bokoko boule penza que mutapesi idée ndengwana bo bando boule penza que ekosimba te ngai naza congolais na ko boule te ezala soki ezala ka présent ni nango abimisi idée wana na koko boule kutu te na ko sepela na pesa bino témoignage ya maman moko mwana na ye asala 12 ans akenda kela cité akei premier primaire na 12 ans. Vous vous rendez compte na l'âge à 12 ans moi na yebi ko tangate parce que maman wana zaki na volontaire otinda moi na me mbongo nde ezalaki te. Bomonaki rentrée scolaire lundi 2 président na biso pona ko marquer makambo wana akendaki na institut Mokengeli na Lemba kuna akendaki ye moko na institut wana bekole wana ba rénover ango vraiment à 100% akeye moko a inaugurer ango bana ba koti mais bino bozo quand ça pensa président de la République akoyi ko annoncer eloko moko ke oya salité na yebsaki bino ke nyoso tout au président de la République na biso a lobby oya azali ko loba akosalango a prometaki ba militaire oyo ba soldat ya Kanchasi ketanga kenoko tala bango na misu to sepela ke tozui congolais penza ya solo ya mwana mboka et puis azali na miso abana poto po babiloko mususu azomona wana parce que ce président zani mwana kisasa zani ni akomona ngo normal akekota na Kanchasa moni école eza bien te atali ke banini eza beta promettre bango ke école na septembre école abana Kanchasa ekozonga malamu bo moni na ba photo na la kisabino
Deuxième visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Tchatchi en pleine métamorphose. 5 mois après le dernier passage du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ces sites militaires enregistrent de grands travaux de construction des infrastructures de base au bénéfice des hommes en uniforme. Aussitôt arrivé, le président de la République est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de référence du camp Tchatchi. L'état des lieux de ces sites lors de la première visite laissée à désirer, le chef de l'État qui avait déploré sur place notamment la vétusté de l'ancienne formation médicale du camp a décidé de la construction d'un hôpital moderne pour administrer des soins de santé dans des conditions décentes aux éléments de la garde républicaine et leurs familles. L'hôpital de référence du camp Tchatchi, dont les travaux s'achèvent dans les tout prochains jours, disposera notamment d'un bloc opératoire, de l'imagerie, de pavillons de pédiatrie, de chirurgie, de médecine spécialisée, de dialyse et d'une morgue. Par ailleurs, 5 mois après la dernière visite du président de la République, une école primaire et secondaire moderne du camp Tchatchi a jailli du sol. Avec ses salles de classe spacieuses, des bureaux du préfet, des directeurs et des professeurs notamment, le complexe scolaire du camp Tchatchi est prêt à accueillir ses élèves pour la meilleure rentrée scolaire 2019-2020. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli par les élèves de la 7e année dans leur salle de classe moderne. Le chef de l'État leur a souhaité une bonne reprise des cours. Loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise. Le président de la République l'a souligné. Il a aussi rassuré les enseignants rencontrés sur place. La gratuité, c'est en train d'arriver petit à petit. Donc nous sommes arrivés dans les circonstances que vous connaissez. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de budget voté, donc on avance. On est en train d'aller étape par étape, mais je pense que le chantier sera complet à la rentrée de l'année prochaine. Là, on aura à la fois résolu le problème de retraitement, mais également celui de la gratuité. école na Kanchach ndenge ezongi malamu bana bazongi malamu bana basoda ayebisi bango basoins médicaux ofele na bandeko na bino na bana na bino yango esalami amoni sikoyo ke soki ba sous-officier ba officier kututo ba sous-officier apesi bango bandako ba tongela bango bandako mais comment muto aboye penza présent boye tokoki kolinga yete ou bien tokoki ko chaye maboko te. Donc peuple congolais to moni penza ke peuple congolais alingaka na ye présent oyo nyonga kaye oyo ayibaka bomaka batu parce que tozali ko na kanambe ti lelo kutu batu mususu bazo préférer que kanambe azonga na bokonzi. Vous vous rendez compte? Na lingi na tiela bino nanu otana no rentrée scolaire oyo elekaki na lemba na école oyo ezali rénové
à 100%. Donc botala école na bana bazoya na condition mo ya kotanga ya bien. Botala bino président de la République ndenga kendaki ko inaugurer institut Mokengeli na Lemba. C'est un institut Mokengeli de Lemba en plein cœur de la capitale Kinshasa, aujourd'hui complètement modernisé des fonds en comble et même doté de nouveaux bâtiments bien équipés en nouveaux pupitres, ordinateurs de dernière génération et machines à coudre, des nouveaux blocs sanitaires, des bornes fontaines et d'un terrain de basketball bien aménagé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inaugure ce lundi 2 septembre, date marquant non seulement la rentrée scolaire 2019-2020, mais aussi et surtout l'application de la gratuité de l'enseignement de base à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La matérialisation par les FPI à travers l'entreprise des travaux publics ETRAP durant 5 mois seulement sur financement du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de 750 000 $ américains s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet éducation. Dans leurs allocutions des circonstances, les intervenants du jour ont tous salué le leadership et la vision politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo basée sur l'amélioration des conditions sociales des populations congolaises avec comme maître mot, les peuples d'abord. Autre temps fort, c'est la coupure par le président de la République du ruban symbolique. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires de cet ouvrage de haute portée sociale, à savoir la population environnante, les enseignants de ces complexes immobiliers, New Look, abritant à son sein 2 écoles primaires et 2 écoles secondaires, institut pédagogique et commercial, et institut littéraire et technique, le parent et élève qui jadis étudiaient dans des conditions inhumaines et s'asseyaient à même les sols. S'en est suivi, enfin, la visite guidée par le chef de l'État, accompagné de quelques autorités, dont son directeur de cabinet Vital Kamere, des différents bâtiments rénovés et construits. Aussitôt la cérémonie inaugurale terminée, le premier citoyen de la République démocratique du Congo a pris congé de ses convives sous les ovations frénétiques de la population en liesse, une façon pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de communier directement avec son peuple. Donc, binomoro peuple congolais, Boito Landa, président de la République, azana souci, ya mboka, azana souci, ya bana batanga malamu. Bozo mona pensa, binomo kansi, na era Mobutu ocha, école gratuite, ou bien kanambe okorocha ngote, volonté zala kite. Bozo mona bazor lobake, et pas nabiso ego simbate. Boebi ke ba mboka neti ba Rwanda, école eza gratuite, ou école primaire, eza gratuite. Bon, binomo ndimi ke Rwanda leki biso, nambongo. Mais non, parce que boule ezalaki te kana bazana tina ya makambu te ke obana bakendo tanga do imaginez que bana musu bazama yele zomona bana ba Afrique ba mayele bazala onke mais mama azana mbongo te le musu année scolaire atangisi mwana moko année scolaire wana vous vous rendez compte que papa mwana na famille donc abotami ezala donc après école supérieure donc secondaire on peut comprendre que moi nasi azu mayele mais moi na botami azane lokote na mutu donc cerveau ezana no vide bazoko no pese mayele mais moi na azoko kwende classité parce que ba parents bazana mbongo te bozo se rendre compte et sengoni ni ba parents bazana ngo que ba mona penza que moi na osombeleka uniforme donc makamunyo surtout na ba frenyo surtout na ezaki comme que oh non bongo siko na privé kozana ezali système e bandisika il faut se mettre en place bon moni même na école privée donc ezali gratuite siko ba kotala ndenge nini ba ko récompenser na ba subvention école privée parce que école privée ceux qui mutasel école privée na ezali ndenge moko te na école publique donc bazali ko stala ndenge ni ba osala me boye bake
eza l'école privée, eza l'école il y a l'État, nyoso tout eza gratuite. Si qu'on a l'ingénieur l'axabino parce que boyebi que 5 minutes avec ces anga de resma eza la kawana, ezali donc éducation civique, ezali et l'axamakamba avec preuve à l'appui, nazali ko l'axabino siko botala, bekol mususu moni bekol mususu, donc ba mesana déjà kozwa mbongo en avance et puis ba te belé pe, bekol belé, ba bandeki pe kondimate ke makambo oyo ekoki ko salama. Nazo pesa bino exemple institut bobokoli na mbinza donc ex champagnat donc bato batanga kuna ba yebe belé neti petit nanga Doudou Swami atanga na champagnat donc bango kuna basi bazwa ki mbongo en avance obike avant déjà bana bazonga na classe ba parents mususu bayaka déjà kopesaka mbongo en avance mais bato yo président de la République alobaki yango ministre pe ya école ministre pe ya enseignement primaire et secondaire alobaki yango ba école oyo bazwaki mbongo en avance ba kozongisa mbongo neti 5 minutes elakisaka ba preuve nazali kolakisa bino na institut bobokoli ex champagnat ba parents ba bengaki bango et salamana nous te bomona ke ba parents ba bengi bino na école boya kozwa ba mbongo bofutaki batu baza komona on était filmé ba parents bazali kondima te botala bino moko na ba image ba parents ba bengi bango na école oyo ex champagnat bobokoli na mbinza ba bengi bango ba ke nous ba mbongo ba futaki po na ba frais scolaires bon bino moko botana ba image. Rentrée scolaire 2019-2020, la date choisie par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'EPST a été respectée sur toute l'étendue de la RDC. Les écoles qui ont toujours eu l'habitude d'anticiper les paiements des frais scolaires n'ont pas pu résister au mot d'ordre de la haute hiérarchie du pays leur demandant de rembourser l'argent déjà perçu auprès des parents. C'est effectif. À Bobokoli, par exemple, pour une fois, on rembourse l'argent aux parents présents sur place. C'est la joie pour les parents qui ne manquent pas pour autant de préoccupations à l'endroit du pouvoir public. Qui est affiché, disant que les parents pouvaient passer à l'école pour récupérer les frais scolaires. Donc nous sommes là, on nous a demandé d'attendre, on attend, on rembourse l'argent qu'on a payé pour la confirmation de l'inscription des enfants. La gratuité de l'enseignement de l'école primaire, nous l'avons vu, c'est lui le véritable remède. C'est pour la première fois qu'on nous rembourse l'argent à l'école. C'est vraiment une bonne chose, mais nous voulons que nos enfants puissent être bien éduqués. En tant que parents, ça fait la joie qu'on a organisé la gratuité, mais il faut que cette gratuité-là soit réellement vraiment sûre que l'enfant vienne étudier convenablement comme auparavant. Parents, élèves et enseignants, chacun a sa préoccupation. On n'a rien comme matériel, comme quoi documents de travail, comme il n'y a pas encore de frais de fonctionnement. Gratuité, nous acceptons, c'est comme le président avait décidé, mais malheureusement, avant de rentrer, il fallait que l'État nous prenne en charge. Nous payons, puisque nous aussi, nous sommes des parents. Mais pourquoi hier on a fait? Dites-moi que vous ne voulez pas. Comment il faut mon rapport? On n'a pas de transport, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Comment on va faire? Pour l'opinion, la gratuité, oui. Mais le mieux aurait été d'anticiper les frais de fonctionnement qui constituent le départ des activités pédagogiques. La gratuité de l'éducation de base des normes constitutionnelles et d'application sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça fait 50 ans, mais Félix a réalisé. C'est constitutionnel pour l'application de la loi constitutionnelle de la gratuité. C'est là vraiment de l'impact, d'autant plus que les jeunes de parents souffrent. Le revenu étant payé aujourd'hui, qu'ils puissent bénéficier de cette gratuité-là, c'est une bonne chose. Pour certains Congolais qui ne pouvaient scolariser leurs enfants, pensent que c'est une mesure salutaire, mais aussi un moyen de reconstituer l'épargne pour d'autres avec un nombre élevé d'enfants. Ceux qui ont beaucoup d'enfants répondront à ma place que c'est déjà l'épargne. Hein? Le reste du budget peut entrer à autre chose. Ce que je demanderais au personnel de l'EPSP, c'est de rester dans l'objectivité. Parce que vous remarquerez qu'à ce niveau, dans l'enseignement est devenu gratuit. Et il y a certains personnels qui ne sont pas aussi contents, surtout ceux qui étaient inscrits dans des magouilles. Il y a déjà des fonds qui sont mis en place. Je crois que c'est à peu près 300 millions qui sont mis en place pour les 3 ou 4 premiers mois.
Willy Bakonga et Didier Boudimbu, responsables de ces ministères, ont l'obligation de matérialiser la gratuité et surtout l'application des résolutions de la table ronde. Donc, Bilomoro Bomoni et Sengo, oyo parents bazanango bazali kondimate, donc école et bengi bango, boya ko zoba mbongo bo futaki pona ba frais scolaires. Donc, Binomoko bozali komona ke vraiment na yebite Congolais ni nyango akogi ko sepela na makambo ezali kolekate. Linga na yo ata Félix Tshisekedi te ezali droit na yo, donc parce que tozali na démocratie na état de droit, mais ba makambo o azali ko sala. Donc banda Congo na biso e banda école gratuite ezala te. Donc vraiment peuple congolais ndenge na lobaraka ke président oyo ba misusu oyo bazali ko linga ete, or les misusu président oyo nzambe muta tindi epo aya ko tombola Congo ekoma na esika o esengeli ekoma, parce que Congolais bakoma ko sekabiso, Congolais tozonga na sima, or que Congolais vers les années 74 tango, donc un Zaïre ezalaki le double à dollar, mais tozalaki penza soki ivoirien yebisi ko za Congolais, Cameroun yebisi ko za Congolais ou za Zaïwa bazali ko banga, mais tozonga sima siko na zwaki muninga mo zalaki na Angola ayebisinga ke vraiment na Angola Congo ezongi nesika nango, parce que ba komi penza ko respecter biso. Donc vraiment na ebité Congolais eloko ni tokoki ko sala na ebité soki ezali kindoki ou bien motema mabe ko za eloko musute ezali kindoki ou bien motema mabe olinga makambo au président de la République azali ko sala te. Bon moni ba parents ba bengi bango, donc parents siko yebike bana akokisi âge oyo akoke na classe azali na eloko mokote ya kofuta, donc bozoye ba pe kalate. Donc Congolais nyo surtout a comme na semi, Congolais nyo surtout a comme na sécurité sociale. Oh nyo surtout président de la République parce que azali ko sala la social la peuple congolais, il fait comme ndengi na bekolo mususu. Okozala na ona makambo za na piaka metango ozo se faire soigner très bien. Ezali makambo moko oyo Congolais oyo penza azali Congolais na makila Congolais akoki jamais komona yango mabe. Donc avant na sa émission ya lelo na lingna lobaka moko boyo. Tozali koyoka po Congolais komaka ba polémique, tozali koyoka oh Vital Kamerhe ayibi soki combien de millions, mais ngana lingina loba omoni soki tozali ko avancer ba makambo ebele to bimisaka ba preuve, parce que makambo komba ko kende mbangu mingi na internet. Bino bokanisi soki Vital Kamerhe asali détournement Félix Tshisekedi aroye bate bino muto boye bavant to boyite, mais bozalaka na makamba ba preuve, bozalaka na makamba preuve, parce que Congolais lingi batumi bale bayoka na te net Vital Kamerhe bayoka ni nana nande konaye président Félix Tshisekedi bakeiti babimisi ndenge bando babamobe, donc carte gagnante ti bazu bokonzi Congolais azomonango malamute na lingi na laksabino. On peut tout dire sur Vital Kamerhe, cela n'engage que moi-même. Vital Kamerhe po nanga azali vrai politicien ya solo o mboka na biso, vraiment il fallait tozala na politicien parce que Vital Kamerhe yangona ba comprenaka politique à salaka te. Vital Kamerhe azo sala politique on dirait o esala na poto. Bino bondi penza ke mutu penza moni ke donc mutu azan avantage net IDPS c'est un avantage alors que non ngana benda ina sima na tikel yo okende soki ozubo konji après toko sala masolo to sangani ezalaka te ya biso ko mona penza ko ndimi ke okokatana na yo okozwa te, mais olingi o mema makambu tina suka bozo mona preuve Fayulu azuite, mais azali komema batu na division batu ba se diviser likolo ya vérité des yeux na lukuta ya Fayulu na suka ayeko ne na suka ayeko senga ne poste, et puis nazo apprendre bino boye ba ke Fayulu asololaka na Félix Antoine Tshisekedi bino bokansa ya beta babilo ka ndonga Fayulu abengaka Félix Antoine Tshisekedi président na biso presque tous les jours asenga ke pe ba dépannage ba pesa ke ba l'arbre monai hôtel na wana oyo ya yekute ba déficit etango ekangamaki Félix Antoine Tshisekedi mutapesa ordre bazongisa. Donc asenga ka Félix bala ba dépanake bala basolaka tous les jours, mais soka bimi libanda azo pesa neti marque basolaka te ya ontango président Félix Antoine Tshisekedi akipa kutu yete aseka kaye na ndenge moko osakana te. Donc to tika polémique. Donc ceux qui bozo bimisa babiloko ndenge wana mutayibi mbongo, il faut bo bimisaka ba preuve pour to monake esalami bo. Bo kansate que ceux qui détournement esalami président de la République ayebi yango te, président de la République ayebi yango soki elikambo salami akoyeba yango avant biso. Donc batu oyo basangani po na mboka na biso bazo kumbela mboka na biso bazo yoka bien, parce que na politique batu ebele bayoka na te to vanda quand même calme to tika bilobela ya pamba. Donc avant na sa émission
Nangai Yalelo, donc Ndeka Lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc Nalingi Lisusu Nabeta Sete, peuple congolais, to yebelo koni tolingi. Peuple congolais to witi musika na kanambe. Présent o azali wana, azali mwana mboka, azali neti biso, donc souci o azali nango, kanambe jamais à cause na souci wana. Donc Botala déjà dans 7 mois, président de la République, école gratuite, bongo siko tanga osala 5 ans, tokomona makambo nini. Tozala na patience, to tika makambo tozali koloba. Ata soki bolingi président de la République te, mais makambo azo sala, bondi make makambo azo sala, ils allaient pour intérêt ya mboka. Donc na komi presque à la fin ya émission, donc je pourrais dire que na suka émission, boyebika na suka émission denga na salaka base, ndeka na salaka ke na pesa ka base mbote boyebi base ya mutu comme ça président de la République place azali parce que ayokola ki base tanga keneki Genève a betishita sima po base boyaki, donc boyebi na komaka nesika oyo na pesaka mbote na base na bandaka toujours ndenge bino boyebi na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele. Ziko Mayele, merci na nyoso sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na motema na yo ya boboto pour na peuple congolais. Donc Ziko Mayele, le député indéboulonnable ba mbote ebele. Na keisiko na kata Brésil pour na kopesa mbote plus précisément na Sao Paulo na Serge Mukendiye avandisa masolo na kati ya Brésil ya 5 minutes avec César Ngadi. Na esiko na région parisienne plus précisément na kati ya Grigny Centre pour na kopesa mama Gertrude oyo azali présidente ya ba légionnaire na kati ya Grigny Centre. Nepsaka bino nazalaka toujours ne sengo mingi et puis etushakanga makasi batu oyo balandaka ngai na République démocratique du Congo nazali kopesa exemple na kati ya Kolwezi. Donc Arsène Koudia avandisa masolo kuna, imaginez que kuna ba megeza la neti awate mais azanga kate kopesa nga ba nouvelle. Donc merci beaucoup na Arsène Koudia na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa mbote na petit na ngai ya palais, petit na ngai ya quartier na kati ya Liège Mogi Kinkela. Donc merci à trop na fidélité no na monaki message otindaki. Donc fidélité makasi na 5 minutes waneza eloko no kotikate. Donc ndengo lobaika ke tout le monde est d'accord avec 5 minutes avec César Ngadi. Na tikalika na kati ya Belgique, cette fois-ci na kati ya Bruxelles pour na kopesa Serge Chibangu bambote belé parce qu'il y a vanisa staff makasi na kati ya Bruxelles. Donc merci à trop pour na fidélité na yo. Na keisiko na kati ya Tunisie kuna Guilhem Massa avandisa staff il y a 5 minutes avec César Ngadi. Merci beaucoup na nyo surtout salaka Guilhem Massa pour na ko vandisa base na kati ya Tunisie pour na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Tunisie nazali kopesa Linda Pemba bambote belé. Donc maman Linda Pemba donc avandisa base na kati ya Tunisie. Donc vraiment esengwa trop fidélité na yo ko tikate parce que 5 minutes ezali cours d'éducation civique toko tikate pour peuple congolais mingi bakomi kobunga nzela. Na kopesa susu mbote ebele na Is Kwetani ye 5 minutes ezali makambu na ye parce que ye vraiment avant de la kamasolo il y a 5 minutes donc a rataka yangote. Donc na kosukisa parce que nazali na petit nanga o na tchaka confiance petit nanga o tozalaka na ye. Na kombo ya Doudou Swami, monsieur Swami Makombo Doudoulé, donc bambote belé, na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes. Sur ce, je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko manke ite, akozwa masolo, na mbuchu, penadikos. À très bientôt. Original. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, la site internet Clébo Original. Mon poste César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion, son hasard maloubané. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un foot avec César Ngadi, Clébo Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati.
chaîne ya Londres eza na kati olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même mabiso ndenge zo mabiso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Original.